Mokili mawa te kaka nde tolobaka mokili mawa te nini lisusu oyo ekomeli papa na biso nini lisusu oyo ekomeli Pasteur Patrick. Eloko nini oyo ezoleka, eloko nini oyo ekomeli papa na biso Patrick, eloko nini oyo vraiment ekomeli Pasteur Patrick. Naza sir na mikole uti koleka na tiela kibino Pasteur Patrick, na tiela kibino ba information nyonso, pe na yebisa kibino ke ba information nyonso concernant papa na biso bobanda kozwa yango awa na Ursule Botelwa TV. Ezalaki na bato mususu o basenga ki numero o bazaki na besoin ya kosunga papa Patrick, bazwa ki numero awe pa na biso. En tout cas merci bandeko nyonso oyo bozwa ki temps ya kosunga papa na biso, o bozwa ki temps vraiment ya kosunga Pasteur Patrick. Nzambe amona bino, nzamba pambola bino, nzamba mona misala na bino. Kande balobaka loboko moko esokola ke longite na mukie o bimisaki yo o bimisaki $5, $10, $20, $30, $100, $200, $300. En tout cas nzamba lola amona bino bandeko nanga. Nzamba mona bino balobi bambongo na biso ebimaka na buzoba te, bambongo tango zo sunga. En tout cas ezalaka bénédiction munene. Nzamba ozongsa ebele esika mbongo na bino ebimaki pona kosunga Pasteur Patrick, pona kosunga papa na biso oyo azwamanaki na maladi. Alors bandeko nanga news nini toye nango sango nini o Ursule Botelwa TV aye nango lisusu pona Pasteur Patrick. Bozoyeba yango awa chez Ursule Botelwa TV. Alors na pesi mbote na bandeko nyonso o batalaka biso, na pesi mbote na bandeko nyonso oyo bazwaka temps ya kolanda biso, na pesi vraiment mbote na batu nyonso oyo basabonaka pe bazwaka temps ya kotala biso bambote na bino esika bozali. Car en détoye bisara bino soki eza mbalano ya liboso okoti na Ursule Botelwa TV. Donc au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux amalamu mingi. Donc na système moko ya bien détoye bisara bino. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et au sala bien. Bande kotobonde la rabino ndeti na ka oyo ya émission ya boye. Tobonde la rabino esenga ko partager. Partage na yo oyo ko partager eza pe meilleure façon ya kosunga ndeko na biso. Tango yo partager eza na bato musu bayebaki lisolo oyo te. Eza na bato musu bayebaki lisolo ya papa Patrick te. Eza na bato musu bazaki na posa basunga papa Patrick mais bayebi te baozwa numéro ndenge nini. Mais awa comme tozo tia numéro ya papa Patrick, comme tozo loba numéro ya papa Patrick, tango yo o partager message oyo yebaki ndeko abande ko luka peut-être numéro, ndeko abande ko luka peut-être ndenge nini ya kosunga mutu, ndeko abande ko luka asunga papa o tango azui numéro o na canal ya partage na yo, tango asungi papa o na canal ya partage na yo, ndeko nanga nzamba lola aozanga pete na kopambola yo. Nzambe na biso aozanga te na kopambola yo. Alors toye kopesa merci na bandeko nyonso o vraiment bazui temps ya kosunga Pasteur Patrick. Bozalaki ebele bandeko nanga, bozalaki vraiment ebele o bo contactaki Ursule Botelwa TV apesa bino numéro pona kosunga Pasteur Patrick. Bozalaki ebele bosenga ki numéro. Ba oyo ba basali réaction basungi, en tout cas gloire au Seigneur. Ba openan basungi te nzamba pambola bino pour que bozon makoki ya kosunga ndeko na biso. En tout cas topesi vraiment merci na batu nyonso oyo basungi papa na biso Patrick. Nzamba lola apambola bino, nzamba lola azongsa ebele esika oyo ebimeli. Balobi musapi moko esokolaka elongite yo o bimisa ta $5 apamba, $10, $20, $30, $100, $40, nyonso montagne nyonso oyo obimisi. En tout cas nzamba lola azongisa ebele, nzamba pambola yo, nzamba pambola ndeko ozuli kanisa kosunga pour que mbala sima osunga kaka. En tout cas merci mingi na bandeko nyonso oyo bazoki likanisi ya kosunga papa na biso. Alors lelo toyeli bino lisusu Pasteur Patrick. Message na biso ya lelo ezali nini? Bandeko nanga to s'abonner, to commenter, to liker, to partager. Surtout ba j'aime na bino nde et ça la ke émission na biso ekende liboso. Ba partage na bino et ça la batebele ba yeba likambu nini ezoleka epa ya papa na biso Patrick. To salaki appel ya bandeko pona kosunga Pasteur Patrick azalaki na examen moko na tiela kibino
papier examen wana azalaki na examen moko esengelaki asala examen wana ekutaki ye $420. Alors papa Patrick ya information ya malamu nanu ya kopesa bino ezali ke apesi merci na bato nyonso oyo basungaki ye pour ke asala examen wana ya liboso asalaki déjà examen wana oyo ya liboso ezalaki na $420. Papa Patrick asalaki examen wana. Alors merci na bandeko nyonso oyo basoutenaki oyo batiaki vraiment maboko na bango pour na papa na biso asala examen wana. Alors photo oyo bomoni na tieli bino mupanzi eza nango photo ya kalate eza nango photo ya mikolo kaka papa Patrick santé eza nango kaka bien te. Alors esengeli asala examen moko examen wana basengi ye 520 ou $530 basengi ye pour ke asala examen wana. Alors bandeko nanga tozongi lisusu liboso na bino tozongi lisusu liboso na bino pona koya kusenga lisungi. Oyo azana posa kosunga papa Patrick wela kobima te na émission na kotia numéro ya papa Patrick na suka ya émission nanga na kopesa bino numéro ya papa Patrick. Alors na ko epengla ngo pe na ba commentaire kaka ndenge to salaka soki ozana posa osunga papa Patrick okotinda mbongo epa ya Irsil Botelo activité mais okotinda mbongo epa ya yemoko Pasteur Patrick. Donc tango ko benga numéro onga na kotia wana soki obengi numéro wana soki ozwi mutayi soki ngai leki papa Patrick en tout cas ndeko nanga kotia mbongo te numéro onga na kopesa bino tango ko benga okozwa vraiment papa Patrick yemoko. D'ailleurs boyebi tonalité na ye soki osali doute obengi na vidéo okozwa yemoko papa Patrick aza na hôpital ya campus na minute oyo. Donc balisungi na biso e ozala bien lisungi na yo lisungi na ngai e ozala bien ekosunga ndeko na biso pour que lobi kuna ayoka bien pour que lobi kuna santé na ye ebonga lisungi na yo nanga ekosunga ndeko na biso. Yango wana tosolaki na papa Patrick en tout cas toza en contact na ye tozo landela nyonso ndenge ezokendela tozo landela yo ndeko o poza na numéro ya papa Patrick en tout cas to lemba te ko sambela pona papa na biso nzambe asunga ye ayoka bientôt lemba te vraiment na ko sambela pona ye. Alors makambu nyonso ezokendela ngo mwa muke bazo benda ka ye ba mai na libumu naza si bomoni libumu ngo ekiti mwanda par rapport ya ndenge ezalaki bomoni vraiment ndenge libumu ngo ekomi. Alors bazo benda kana bango ye mai na libumu siko fallait asala examen wana o na ebisi bino donc eza ba 5 quelque bandeko nanga to lembate kosunga nzamba lola akupambola yo yo oza na mbongo yo oza ta na mukie o nzamba pesi yo ndeko yo o nzamba pesi santé ya malamu oza ta na quelque chose ozo senga osunga bato baza na pasi oza na quelque chose ozo senga osunga en tout cas ko hésiter te ko benga Pasteur Patrick na numéro na ye o na kopesa bino tout à l'heure là na numéro na ye ko lembate ko benga pe kosunga papa na biso mukie oza nango ko hésiter te ndeko nanga ka mukie oza nango wana tout fait nombre soki muta na 30 tango yo bakisi 10 e koma 40 soki muta na 40 tango yo bakisi 20 e koma 60. Alors bandeko nanga koloba te ke naza na mbongo te moi o naza nango ya mukie en tout cas tout fait nombre. Tout fait nombre bandeko nanga ko hésiter te koloba loba te ko banga te onaza na mwa mukie kaka onaza nango ekokoka te en tout cas nyonso o kozala nango nyonso o komona nango ko hésiter te na ko contacter biso pona kosunga Pasteur Patrick azanango vraiment na bosenga azanango vraiment dans les besoins pour que to sungaye asala examen ya mibale nde bakoyeba kokomela ye bakisi nde bakoyeba ko traiter ye en tout cas e ozamala mingi bandeko nanga to sunga papa na biso tolanda babiloba loba ya batu te tolanda te ke o asala kiboye o masumu ne posa batu musu bazo finga tango bazo loba na bino likamba osunga muninga so monike okosunga te oleki na yo na place oya ko finga ndeko nanga nzoto oyo eza ya biso te nzoto to d'ailleurs naloba non nzoto to c'est l'avantage ke nzoto na nga onyosi yanga me pema o toza nango eza ya biso te ndeko lelo za santa malamu oye ko seka muto aza na santa malamu te lobi na yo oyebi te nzambe nda yebi batebele ba oseka Pasteur Patrick batebele ba o commenter ba oseka mendeko nanga lobi na yo oyebi te ba lobi na biso simba mana maboko ya nzambe bomoni fota Pasteur Patrick na teli bino tangala o alati lamba na ya na pembe bomoni ndenga azalaki Pasteur Patrick ayebaki te to ayebaka te kelelo ko kwea na maladi ayeba ango te
ayeba yango te mutu moko ayeba avenir na ndenge kozala eza te totatona kaka nga nzambe pe napesa nga avenir moko meilleur na posa avenir na ngeza la boye ezala boye ezala boye mutu moko ayeba ndenge avenir ezala eza te alors bandeko na nga totika akoseka ka bato mosusu ana bato ebele basalele meme balive ya kotiola ye mais biso oyo nzambe apesi motema ya kosunga ye pour ke lobi atémoigner pour ke lobi bato baosalele balive bato baotiola ye lobi kuna nzambe akonfondre bango pour ke lobi kuna nzambe akonfondre bato baotiola ye nzambe amimonisa mata na kati ya Pasteur Patrick po atatola monene na ye atémoigner. Continuez kosunga ezala bien. Yo pe o mesana koseka bato na ntango ya pasi. Yo comme okwelaka na problème te. O mesana koseka bato. Yaya, continuez na ono koseka bato. Continuez na yo. Continuez. Mais yebaka ke nzoto eza ya biso. Mais pema na boboy eza ya biso te. Maladi tango yaka elakaka te. Yana batebele balamuka babima batika ndaku na bongo kitoko abimi pena butika liko bongisa na ndaku na ye a chauffer na biloko abina kesomba ke loko na coin akenda coin pa sala accident kufa zonga te yana batebele babima bakenda misala alamuka kina santé malamu nzoto bien abimi ake musala ke koluka mais likama moko akutana nango azonga te. Alors ndeko na kobeta tolo te na pema oza na po pema aneze ya yote. Kobeta lango tolo te po ya ofinga papa ya bato. Kobeta lango tolo te po oya kofinga papa ya bato. Eza malamu te. Eza vraiment malamu te. Nzamba obikisa ye toza na kondima. Na nzamba otosambelaka a obikisa ye. Nzamba pesi yo santa malamu, nzamba pesi yo pema eza te po otiola bato ba maladi. Nzamba otiko na santa bien obela te mais oyebi te lobi na yo ezala ndeni mais botiola ye bofinga ye bopelisa ba live pona kofinga ye alia kimbonga église atambola kibwa atambola kiboye bata mokilo nzamba limbisa biso mais biso okoka kolimbisa batu te yango ne mabe pona biso mais ndeko nanga en tout cas yo ozozo ta ya koseka seka na yo nzamba yebi nini afuta yo ndeko pozu chance ya kosunga sunga na yo nzambe ayebi ndenge nini akofuta yo papa na biso ayoki soni te papa na biso banda maladi ayoka soni te alela lisungi pa bandeko na ye soki lelo nzamba azotika ye na bomoi nzamba yebi le pourquoi azotika papa Patrick na bomoi lisungi na yo lisungi na nga ezosunga ye pour kazwa kisi prière na yo prière na nga ezosunga ye alors ndeko na nga tosunga papa Patrick moralement spirituellement physiquement et ça la bien tobenga na beglise a minene ekotaka mbongo bakaya osunga yango lelo beglise na biso bakongo esungaka batu te beglise na biso bakongo ezalaka don bopesa badon na église ma beglise esungaka batu te toana beglise minene na Congo wana beglise la compassion eza église moka munene basite betele eza beglise moka minene ba aseka eza beglise moka minene baseya se wana ba catholique eza beglise moka minene tozobelela aide pona papa na biso tozobelela aide ba pasteur Marcelo boza wapi ba pasteur Walesa bozo mona likambo te pona osunga papa na biso face à l'examen $500 na beglise ya minene ba $500 eze loko te yana batu musu ba ko pesa offrande $500 mutu moko apesi alors bandeko na biso beglise ya mboka na biso bozalaka pe na mutema pe ya osungaka batu ezalaka bien kotala batu bana ba hôpital bozozo ba charge batu musu nzamba lolo pambola bino makasi tosunga papa oyo ana besoin lisungi na biso ba famille na biso toyebi biso ba africain surtout ba congolais tozanga na ba famille te ke o ozwi pena pasi boye wana membre mo ya famille so basengi 1000 abimisi basengi 2000 abimisi basengi 3000 abimisi
Na ba famille ekomaka mutamta zo ata bobotami papa moko mama moko. Omona bato musu bazaka na motema osunga ndeko na bango te. Mais ntango ndeko azoya na internet mpona obelelaka biso famille na ye oyo toza bacongolais. Mpona obelelaka na bafamille na ye bacommunauté na ye kosenga lisungi. Tosunga ye nzamba lolo opambola biso. Tosunga ye yo oyo ozolikanisa kobimisa mbongo na poche na yo yebake place obimisa ezonga ebele. Alors mpona bato bana posa penzi ya numéro ya Pasteur Patrick. Numéro ya Papa Patrick ezali 01 602 309 93 47. 01 602 309 93 47. Numéro wana soki obengi eza États-Unis bonakini aose lango kaka na WhatsApp. Azalaka vraiment na ligne. Donc soki obengi ye okomeli ye to obengi na WhatsApp okozwaye directement. Donc azalaka na ligne tout le temps. Papa Patrick Nabiso azana ye na ligne na WhatsApp. Donc tikela ye message ako répondre yo, benga ye na WhatsApp ako répondre yo, komela ye, tindela ye voice ako répondre yo. To sunga ndeko na biso aza vraiment na besoin ya lisungi. Bato nyonso bolingaka mamba nzambe, bato nyonso bolingaka kosunga bato nyonso bozaka na motema kosunga. Alors totala ka oyo to sunga papa na biso e ozala malamu mingi. Alors merci na bato nyonso o balandaka Irsil Botelo TV. Vraiment merci na bino nyonso esika bozali, merci mingi. Nzamba lola apambola bino bandeko nanga, nzamba lola abatela bino bandeko nanga oyo nyonso bolandaka Irsil Botelo TV. Vraiment na pesi bino bambote, merci na musala kitoko obozo sala. En tout cas linda bukulu ya balinda, merci mingi mwana mama na musala kitoko o salaka ya ko partager ba émission na biso. Alors be émission ya boye esengaka to partager yango, be émission ya boye esengaka vraiment to partager. Nzamba lula akozanga te na kobatela pe kosunga mabota na biso. Wana tokutani mbala ya sima soki ezali mbala no ya liboso otombe na Irsil Botelo TV. Vraiment kobosa na kosabone te. Donc abonnez-vous ou appuyez na cloche ya notification, donc activez notification na yo pour que mbala sima tant to kotia ba émission et comme la yo directement ozwa mbala moko notification et ozala malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez et osala kitoko makasi. Wana tukutani mbala sima. Bisous. Bye.